Molamba c'est le banda. N'écoutez pas, restez toujours branchés. Côté à l'issue de bien à la fin, et que banda cuisine à l'issue, petit côté de ceux qui savent la décider. Bon, ça va. Alors, aubergine, pas pour la chinois. Il y a vous là na kobanga comme si on a arrangé avec épices, on a des épices quand on pèse le bout dans le on a décidé, il a jamais tort. Non, non, il faut même un verre et un rouge. Si aussi rouge, c'est un peu de mine. Sinon, on va dire que vous l'avez fait, c'est toi la serrelle. Tu vois, nous avons la minene yake donc tozwaka bongo twana champion efola pilipili Molamba c'est le banda. N'écoutez pas, restez toujours branchés. Côté à l'issue de bien à la fin, et que banda cuisine à l'issue, petit côté de ceux qui savent la décider. Bon, ça va quitter vos vannes. Bon, on a une jeune fille. Au plus, on va quitter va vendre. Bata mamie bon cœur, à une lamba. Allez, on y va à la cuisine. Et que dans le voie d'une tellement. Il y a toujours branché, toujours banda et le bout de la cuisine et le bout de la banda. Kaka sikoyo, restez là, bon vanda, bon kitema, bon landa depuis à la fin, bon taille loko les notes en place dans mon binope, bon salamo examalamo, bon landa biso na VMAC TV production, bon besoin image oyo.
On a dit que ça n'a pas mis bon cœur dans une image. Non, tellement on peut encore voir. Quoi faut maman tête. Bon cœur partout le côté de le monde. Il y a dit non maman il dit qu'elle a le droit de nous calmer. Il y a ça nous a toujours branché. Toujours banda et le bout na biso moi na cuisine et le bout na biso ezo banda kaka sikoyo. Restez là. Bon vanda au kitchen bolanda depuis à la fin. Bota eloko leloko nde naotia na place nango bino mpe bosala yango eza malamu bolanda biso na VMAC TV production bokozwa image oyo poifoma mateo atema na biso ye oyo eza basolo yango totia ye na ndunda yango tosomba ye ndunda ngo tolenga jimboa mama yango totia ya jimboa biso awa aubergine mpo akota na jimboa awa omoni toana bapiment po biso obenga bapoivron nyonso te ezawa jimboa na biso ye oyo tokolamba lelo mpona dernier temps napesa bachene mosusu na biso bana mais eza na bato mosusu nde ozoloba jimboa bazocomprendre jimboaokatikia banzete bomoni bitekuteku basauda bitekuteku na biso yango yango napesa bachene mosusu na biso badelelaka po togarni temps eza bien ezala te kolongela banzete oyo nyonso basila olongo ebale tosala matelu ezala bien voilà awa toana pilipili na citron totiani na mbisi mpona koevite basola zeya parce que ngolo azalaka mingi zei soki osali ete na bien te bato baolia ete bakoki molia ye donc omoni so otie citron okase bazei nyonso tu wana mongo olia ye na apeti ezala mais bato mosusu bakoki kolambela mpe citron te namona bautilisaka lokwa bavinaigre voilà nga soki na vinaigre te ona soki citron lisusu mpo kokozala na possibilité te nayokaka mai ya moto mais même ata otie mai ya moto donc il faut tiaka vinaigre oshot citron voilà parce que vinaigre na citron ye mpenza kasaka zei wana mai ya moto mpa kolongola ne zei mais citron nani ezalaka bien nga mpe na otie na mai ya moto na otie na mai ya moto na mungu wana tie na citron oyo ndanga bomwa te na osala totie mpe na citron mpo bazei wana ezala te ntango moto akolia mpo kasola zei bazei wana ezalisaka te mpe sisa apeti voilà en tout cas, on a vu que vous avez toujours branché, vous avez un kit, vous avez la patience, vous avez pressé. Et là, madame va dire à vous, vous avez un peu ah, vous savez, vous souriez. Au bloc, vous avez investi dans le vérité. Moi, plus le moins, vous pied. Pour le pot, les la sauce blanche, on tout à peu près, on a joué beaucoup, on met la soupe. Tu vois, on met la soupe, on tient les bébés. Bien, tu le moins qui est quatre. On va lui le chez on va la zone à ma c'est fini. On fait la tête du biseau. On a tout yo. J'ai un autre temps. On a biseau. On va faire que blanc na biso et quand on a mis ba légumes et là on va légumes to ko tsena ba gumi mingi te ba légumes les matungulu les légumes ba poivron les légumes piment poivron les légumes donc to là ba portion na biso to ça sera ba légumes voilà ba bicha wana ba ingrédients mususu wana ya moto ba ingrédients na biso kaka ba légumes to basi kaka na légumes donc la mission se fait en gros mbisi na biso sikoyo eluka makambo nde sikoyo yeyo ye nde mpenza eluka makambo mama soko ozosala mbisi te bato baolia te soko olingi bato balia mbisi na yo
il faut ça là et pour bien au second les bien au monde basé voilà surtout on a boîte qui est bien le soir en plus ça va fraîche hein. OK. Donc je vais là le temps pour la OK, mami ndonga na TV na bi kaka o solisa ba fan na union so ba so ba yo bato ebele ba bi mami ndonga la bon cœur mami ndonga na TV aza na Europe bakoki koyeba esika nini yosala elubu oyo. OK, ba ino c'est mami bon cœur awa na oto na na kati ya ngola précisément na Luanda un hôtel biso affoché voilà hôtel mon bien bon après na ba tbasa la kaba bien to so ko ye oza desite. OK, ce qui faut dingi o hôtel oyo do contacter vraiment. OK, ako pesa bino ba précision nyonso na adresse na numéro de téléphone. OK, ako indiquer bino boza desite kotala na YouTube beta vraiment. OK, Production aux joyeux moi c'est moi c'est plutôt pour la société et la somo pesa bino ba précision so beaucoup ma awa boy ba bino boza bien moi na cuisine ah oui na aussi na poto mais la côté la kusa na olamba c'est ça. Donc il m'a mboka penza donc la chose frère bio mbisi kene butina mai ba bo mena misu na ya bio vous allez citer boya kaka na foshi vous allez citer au son mboka mboko ko tsana la tranquille Vraiment. vous allez citer chez vous là allez donc que avant banda ngalina mando tokisa mai na ngai pona utambisi na ngai moi ba ikote na biso nyonso ya ngo betole tena kwanga koza babisuba na bango mbisa mai na makemba musuba na mbisa mai na kwanga donc ça dépend mutu pe mona ofufu donc mutu alingi fufu tolangi fufu ali makemba na makemba alingi na kwanga na makemba affaire à suivre toto samai ya kaka mboka tuza peka mboka no yengo taka tu bantu bana kusonga ozongo kwela mapele ya mboka na yo esa bien na pela osa tu wake mwana mboka ya kolo mboka kolo mapele na ngere mwana mama imanza pe ya mungu watongo changolo mungu akota na kata misuni voilà akota kana kata misuni sapi donc on est ngolo no ka tina mkuwa ozo ka pena ke mungu eza mungu ole kate menna kuma lo aya mungu apeza eza ya wata ngota ngolo no na mai ko kanisa mungu atesa ate ya kuma na no mungu atata ngota be kisi na yo ye maka nini ngota mungu no na sauce na yo parce que awa azali na mungu OK il faut le chocolat poisson à biso pour ça la menu merci voilà Oh, le monde a mkoa azala toujours na makilika na matana na wana jangolo so sali pena attention te bolia ete balongola na salite mama obwaka po bamakilika na makaka wana ozosokola nao na mai simple kaka bolia ete mona suki na bafete batuningi batie na olia mokoka ntango tosokola kimo tuti na maboko sei Wamba mama tula sabana sokolamba mabana bana biso lomela te bana mableba olamba te na ke charger des appels
neti bwetala neti sake bambike olendeni naye babonke akotala vraiment olendeni olente mama eza plusieurs génération te bandi ekosokola kaka eloko eza bien matosa babonke na bapemaki baoliango na l'esprit ça peut baoliango mpo bakatone mpe eloka bien eloka propre c'est ça mais problème eza de la prendre pour moi basalela voilà omona mosusu eza nango ngolo eza nango simple mpona olamba ya simple mais sikoyo oswani sokaka simple te ngolo basi osala attention te bapaolia te osala attention te bapaolia voilà compliqué mais ana ni simple lo moya vite fait oyebi se mpe ayapadi kozela nalaba vite fait tolia voilà mpe vite fait tolia mais soka nasola se wana sikoyo ndenge ozosala bote deja mai na moto mai nanga moto deja kuna mungwa sikope omoni kuna otieka mpe bazolokwa mai yango fo ekoka ekoka nango nakotokisa te na kati me naotoalekala mai ya moto nakotisa na kati ya mai ya moto yo moko omona kaka nolobi na mai ya moto omona salite nyonso na basel nyonso avandi na mai osuki orekipere kangisi omo ata ololia ye osekipana wale eloka bien na wale eloka propre surtout na bato basalaka na restaurant somoni bato baolana na ye se basala yo monaka te na moto banamolenge basali te otala sikoyo balongolaka biso te donc yo moko ifo yosala mosala no na ndako mwasi ntango ozolamba mokasi atanga kolinga olamba ozanzela moko okende olingaka ntongo olamba biloko na yo apose okititema okoki biloko nebima bien mpe bakokikanye baseke nasepela mpe ntango moto alia pino osali ndeni so moto atuni yo bongo c'est-à-dire asepela biloko na eza na mwasi nyonso otazala spécialité na bacuisine nyonso mosusu akozala puissant na fungu aza faible na kolu toza jamais 100%. Oui, tozala jamais moto akoloba mwasi moto akoloba kenga na 100%. Non, non, non. 100% ya te. Oso olesa 100% na nzambi. Kwa makasi na pondo ofalia na mateso. C'est ça. Oza fo na mateso ofalia na nduna. C'est ça. ezalaka oza fo na soso ofalia mpo na poisson. Ezalaka toujours ka ndenge wana. Okoma te lukango lambaka nango bien. Olambaka nango bien. Okipe pa vema bien ngo. Osusu makasi koleka po mosolo aye. Mais ntango nalamba ngo mebima boye te. Ebima boye te. Mama vema za na ndenge nalambelaka na ye. Voilà. Eza na moka mile eloko eza na ndenge olambela. Omanga eloko moko. Yo bolema wana ndenge nonga mpe na mona ndenge eza ka moko. Eza na la chance. Eza croisé. Ok, moyen te moyen to limbolela ya ndenge na ndenge. Jean Croisé. Sinon comprendre wana ndenge na yo. Ngapi na comprendre wana ndenge na ngai. C'est ça. Na ndenge na ngai. Parce que yo opesa na ndenge na yo. Mutu otobisi révélation. Ya iye. Ça dépend des Saint-Esprit au révéler. Ozomona. Ozomona. Mais matino Jean Croisé na yo kaka na ngai mais on a yo ki. Pas sur la yokeli le loin tout incroyable. Kolamba pe na ndenge. Ça va, merci beaucoup Mami Dongala TV. Déjà aujourd'hui déjà étape ya mbisa mai comment ba préparer moko otiango na moto olamba o saisonner on ba saisonnement nyonso epesa tout ya balia kitoko. Toujours c'est la deuxième session ya ndunda comment ba sokola na ndunda comment ba saka légumes et puis to kokota na troisième partie. Ah mai gara etoki. Ai c'est
condition de supervision qui est. Tout on a soko tika ke sopi. C'est faut que j'attends moi coulier kolongola. Kolongola mai mosu. Coulier en fait toujours bana portugais mtoka sa ko le salaire en français. Aux moi coulier kolongola moi mai. Tu la savon. Bon, moi, attends, je crois que tu vas savon à l'éponge. Non. Il y a des cas pour servir ce que on regarde ma tour, on tient la carte et d'abord. Oh, plus que la mais c'est quand on tient la main à monter tout qui bon et panza non visiter. Non, au moins la toque en coup. Ah ok. Et parce que là dans les cas pour la saleté. Ok. Voilà. En panza té. Na récupérer ce coco là. Pas en monnaie. Il y a potager. En panza té. À côté de ma moto na mon. Ok. Tu vois, on a à peu près combien de minutes, combien de secondes? Bon, on va faire 10 minutes. Ah, ok. Après la 5 minutes, on attend la carte à la boulot, on se va donner la bistrot. Après, on a le mail. Il y a beaucoup de temps. So kati masore de ba bon que c'est pas tout le monde au chocolat. Mami Ndongala TV, ba bon cœur na yebi ke ozo sala lubo za concentré na ndunda mais pesa ba biso pe expression faciale na yo ba ba yeba ke za yo ndozo sala mo bwa ke biso lisu mo ko se concentrer na ndunda na. Bon dans ça tellement concentré en blanc na olanga. Yo mon na ota noté. Ya, c'est bien que je suis bien et ça va être aussi na osa. Assistant privé. Eu quero você cansar no mundo. Ndunda pepa chocolat est bien. Ndunda pepa dans le jour de sel. Chotité. On y a été sel. On a ni kakae, on dit on t'a ni kadinama. Quand on y est boyé, c'est la bombe là quelque part. Alors tout à l'heure, il y a un qui a connu une expérience et Zanga, je suis en personne, mamie bancaire, je suis. Là, on t'a donné ça, bien que vous t'accablez. Maman fait le thème qui c'est l'équipe la polyvalente 4 fois maman. Je vois dans ma caméra dans la réalisation mais elle m'a coupé. Comment les zoba naïe. Ça fait le thème qui c'est mon en personne à la reine Zinga, je suis là. Dans ma belle, la reine Zinga, TV. C'était Thérèse, la maman de princesse Vanille. Vanessa. Je vais ma chérie. C'est encore Pambola, coupe de la Dino, elle dit que tant qu'on va venir de Paris, Allemagne même chose. Ça m'en a carré. Il y a comment elle dit ce mois à moi, je tout ça. Moi, je te dis, là.
mon papa faire à Teresa, à Teresa, la grande la vie. Le photo là, il y a pas mal. Le papa faire à Tika, il est là, le papa filé de TV, la reine Zia, le photo là. Et puis nous sommes dans le monde, on dit pas faire ça. Ah oui, et ça c'est secret commercial. C'est secret commercial. On a moins à commerçant. On va pas faire la gloire à bébé. Ton rivage est on a Kalawana. Nous sommes là qui on a des pour socoler. La réparation la sanction ouest. Il y a secret commercial il y a. Donc on a dit maman pour nous. Basala bongo otango mai ondunda elamuka osepela nango mais c'est des gars sokoli yo weza la papa yo tango sunya maman tela na eh c'est pas ça ah oui ya na songi na simaka zona simaka mera mama na ngai ndapi na wata msana ngai ifana za asio ndunda na nga les bien les abos wala ndina tiki sokola mfanya pour il faut bien faire tout. Et puis, quand on est deux côtés, on a zéro ça pour sortir. C'est un ami, le bébé. Ami, le bébé. Mais calme. Donc, moi, je suis dans la patience. Donc, on a monté ma moto, on a ma gloire à dire. Nous, on est tous dans ma bébé. Donc, ça fait dans ma bébé. Ok. Donc, on se rend dans le détour. Voilà. Après que sur la détour, tu Rolanda, au conseil de son nez. Je veux que ce soit un aïe, non, pour se faire ma moto en aïe, non, c'est une atokamuki et la carbone. On sortit un golono et vous avez. Ok. Beaucoup de gens qui ont un bâton. Non, comment sur la zé, il va combattre la sur la louée. Sur la louée, c'est ça. Voilà. Il y a un hôtel si on peut sur l'ana. Exact. On a fait citron, mon roca, tu as bien mis balai. On a moins une liste de chefs des armes. Ok. La côte est une michopo, on l'a pas. Aucune idée. La côte est une michopo. Maman dit qu'on peut aller. Ok. Ça qui, on dirait qu'il y a de bicarbonate. On se monte à l'époula pour cambier. Et bon, on tourne là. Son nom, c'est la même moto. Ça fait combien de minutes? Ah, t'as 5 minutes, il y a une minute. Donc, dans le roi, il y a 5 minutes. Dans le roi, il y a voilà. C'est voilà. Attends, on va mais nous n'avons pas de couleur. Après d'été parce que nous avons Mayamoto, il y a un moni à garder toujours vert. Les arbres peuvent nous faire une moto. Les arbres c'est maïbo, tout bande siko ou là mandé siko yo. Surtout les arbres poivron, bandembi, matungulu, tout. Oh, il y a un côté d'angolo. Les arbres, oui, côté d'angolo. Ah, il y a du sopi sur tout. Ok. Voilà, la carte est déjà. Non, bon, ça y est, on a chopama, il y a un service bien. Tout ça va bien dans la carte. Ok. Ça va les restes de la maison. Voilà. C'est
biso dolambaka base mosusu balegime na biso kaka nyonso tozango kaka balegime eza te totie bagu basengisa wana oyo na bachinois baosela biso non totobanzi na biso kaka na balegime nyonso to basoya baaubergine tout ça bamatungulu eza nango kaka baokangi balegime. Voilà, je peux avoir mwana mabe ya ngolo mwana bawoneso sikoki olongola ye ngolo azalaka toujours salite awuti na mai ya moto mais faut kosokola lisusu kosokola ye olongoli ye basalite na ye nyonso oyo aposi motia ba ingrédient ngolo mabe na ye ka yango toujours salite. Maman son nakataki yeyo autokane à l'aise soki obakisa su mungwa po atoka bien sikoko ndenge otieka boye yango ti okende nde natie na ye kaka boye ti aobela na ye na mai oyo natie mai otokela yango wana su mpe tolelaka yango wana nde na obakisa su elo te mbisi na biso aza nango deya ya obela po ndenge afandi na mai ya moto sa beni na ye donc totie kaka mpona balegimi na biso ozala maai omoni ai na mai ici bon tranquille na otia mofino ye mofino kalingosina voilà ye kuna tosilani nakoti sikoyo na ndunda na ngai ndunda te abanane tobela bomona tobisi ye omona garde toujours vert na ye achange ne couleur te so ndunda folongola su mai wana tozobwaka ye mpenza mai wana tobwaka maberende totilaka ye kolamba tuki na maria ta nivo lokola pasi ya moto nde eswaka omoni nasopeli su mai kolongola tomboni bicarbonate kwa bicarbonate na biloko na nyama yango te naona osopeli mai boye esopani alongoli na bicarbonate wana ntango olia oloka nogwa bicarbonate te gwa bicarbonate ekasaka na gwa biloko nayebi te soki kanga mo nayoka yango nayebi te mwa ntango olusi okaka gwa bicarbonate atoka na ye abela kulia toalela na nzamba voilà awa toana solo toana piment tout provent opso obengaka soki kozanga te popapa mali totie balegime ya totie basaisonnement ya balegime moi jengo mpe ezanga te futa na kani après na otia mai natia na mafuta mingi wana toki nango meme na ngolo otieka mafuta mafuta moke sikoyo boye tosilisi na biso namoni tozelaka ti biloko na biso ozelaka matungulu baokabela ngai apres natia oyo eza ai
caille. On calinga ndunda na biso do na biso no calinga wa. Na calingi après. Ma totie mai histoire esili mama ya matungulu na ngai. Torso na simba keza. Voilà. Wana faut babusango sangisa. Voilà, na sangisa ye. Kasa na bien après ya okanga mama. À suivre. Ok. Le collier est bien. Donc, pour choisir, il y a bien propre. D'autres toxines à pocho. Ensuite, ma chimo toxine à pocho à saveur. Vous, on est ma chimo, ça fait ma chimo. On a toxine à pocho. Et on a ticket à tocaner, mais la pocho. On a perdu notre équipe, les autres tocanaïs. On a tout le légume, la biseau, tout. En tout cas, vous appréciez que tout est malin. Au cas de la manaya, donc, à cas de l'autre, la poisson, mais c'est la vision gros, on est au cocaïne. On a qui est à l'obé de la carte, sur la monnaie à la nana, on fait un mouquet. On a tant de la soupe, on met la bien parce que dans la soupe à thé. Autoka na mayo yo sauce pe tolela ekaka o ba sa su mai te. Donc il est déjà servi. Quand on retourne, il faut faire attention pour avoir panzana. Ba tourna et vous là été. Solita au panzana. Merci. On y a un fou que ça peut être. Mfuke ya mkieka hakochaki mkiwa nala kutana mkimba peye ya kutaki wazee manimba uke nae mbuga na biso yepe lokola awa tozala na supu ye pe mwa totia supu ebele eza te de supu moko ozala ya mokeka bomwa mpe balegime biso mona ndenge alengi leki na ye donc ekita suka mai moke tolongola ye ndunda na biso ebeli Néo présenté bino table na biso mbisi légumes na biso payé yo ndunda nano baba ingrédients na ngana tiaki na tie poivron na tie matungulu na tie ndembi na tie solo solo na biso pena wa mboka yo bomona wa solo na biso ngwana to tie mbisi te na kati parce que tozala mbisi ya fraîche yo tolia ya côté dessert na biso ye banana omona makemba na biso penye yo kwanga na biso ye ça dépend de préférence à mutu kwa monike ani na makemba kwa monike le bona le kwa OK na o chete bino ba bon appétit mes amis balamba kaka babi mosi nde kolamba restaurant to boité restaurant ça rapporte on ça plusieurs au moins que on est dans un restaurant non mais malibota na un restaurant wana to boité on est va permettre nous ça pour ça mais kolamba pe est nécessaire tout la saba na biso kolamba surtout biso kuna na Europe eza bana mingi baebi kolamba te et on a baira na biso pe ba parents côté monsieur pe na kolo ba pe na bana bo mona mama azula kisa aobenga mwana yaka zala côté tala ne na olamba
olamba olakisa me mwana alingi na ete mwana otaka mutuka boye mais lobi tango obala oluka kolamba alifeti faute ezongeli mama yoka mama alikaki mwana te mama ebai kolakisa mwana te or que mama aza na ye pour rien mama alakisaki mwana nde oboya sikoyo bino bana okosoluka teke bamama na ndako balakisa bino bokota na bainternet na internet mama olamba ekomi nango ebele okota na internet cuisine nyonso to oyo olingi ozwa kuna kwanda kwanda malema oyekolesila te ata okomi koko na nzete ka boye oyekola parce que na vie biso tozalaka toujours na besoin en plus parce que moto ayebi aza te biso nyonso toyekola nga na oyekola na nzela na yo yo oyekola na nzela na nga ezalaka toujours ndenge wana en tout cas toyekola tolakisa bana biso lobi ntongo obala bazala na difficulté te omona mwa mosusu te nga na olenda nga na restaurant nga na obala mundele yaya bolingo ndenge eyelaka eyaka na ndenge na oyaka na makambo nango yo olobaka obala mundele okekutana na congolais alinga fumbwa congolais alinga fufu congolais alinga kwanga osukaki esenga kaka olamba sikoyo na ntango oyeba olamba te mo te ofingisa mama que maman édikaki te maman alakisaki te maman batamemi ngambo bayaya mpona mpe bino mpe bolakisa susu bana bino lelo boya bajeune fille mpe bokoma bamama bozala na bana boluka soki bolakisa bana wana vie eza ndeni donc vie eza kaka etournaka okenga na suki na nga wana tomonani kamba nsima ya biso tomi tolia nzala